Bonjour Nabandeko, bino bozolanda émission Réflexion, grâce à Adonis. Naiko répondre à la question de Konabiso Atuni, quel est le but de la vie et comment mettre en équilibre la vie professionnelle et la vie personnelle. Question du Bosuna, nous, quel est le but de la vie? Le but de la vie, c'est de faire grandir notre âme. Notre âme qui est venue, s'est réincarnée ici sur la terre et passer dans des processus où ils allaient, processus moko ezali le bien et le mal, passer dans expérience moko douloureux, expérience moko où ils allaient que on passer moment moko vraiment difficile. Et tant okokoma na conscience moko na conscience wana tant okokoma nango okokoma éveillé en faisant de purification à chaque instant, de purification, de méditation, donc chaque vie sur la terre que ton âme viendra faire ici, tu dois faire de purification pour que ton âme puisse grandir. Donc la vie c'est comme une école. Donc ezandeti école moi na botami akei na gardien, akei na primaire, akei na secondaire, après akei na université. Eza biso pendenge âme na biso esengeli akola. Donc akola na koyana na mukili oyo ayebina no lokote ezali fo asala ba recherche aluka oya zali otanga koyeba oya zali ifa banda kosala ba purification na kosala ba purification na oko grandir okoma éveillé na kokoma éveillé wana okoma koluka intermédiaire pour faire passer au kende vers ton père qui est le Dieu intermédiaire wana ezali bakoko na biso na koya na niveau wana oko grandir lisusu ti à un moment donné okoma lokola Jésus-Christ. Donc âme na yo koya vie par vie ya kosa l'expérience l'expérience mususu ezala douloureux l'expérience mususu ezala oya richesse l'expérience mususu ezala ke okozala femme homme comme Dieu a voulu remarquer, hein? Donc Dieu a voulu marquer sa présence en nous. Donc Nzambe alingi ko expérimenter vie oyo ce qui est le mal parce que lui-même c'est le bien, lui-même c'est la lumière. Donc il a voulu vivre expérimenter en nous. Donc Dieu en moi a ça l'expérience, il y a la femme que je suis. Dans l'homme, Dieu est en train de faire l'expérience en l'homme qu'il est pour qu'il puisse comprendre comment l'homme réfléchit, comment l'homme il arrive à ce niveau-là pour sentir des sensations de bien et de mal. Donc tout ça, Dieu a voulu faire l'expérience de la vie en marquant sa présence en nous et pour que nous, on puisse vivre cette vie-là et lui, il est là en nous. Donc c'est ça le but de la vie qui est d'expérimenter à chaque instant de vie et à grandir, à faire grandir notre âme. Et ce qu'on veut faire grandir âme na yote, yango ikomaka ke omona mutu akomi na ba burn out, ba stress. Donc pourquoi pas esprit na yo na âme na yo ezali en équilibre te, osa connecté te avec tout ce qui est de là ou de là. Donc place au uta osa connecté te na bango, osa connecté te na âme na yo, osa connecté te na ba koko na yo, osa connecté te na Dieu lui-même le divin. Donc tu n'es pas connecté avec la terre. Donc, nous sommes connecté te au monde na makambe bele bandoye la yo, on comprend te yo moko oza bloqué na makambe bele na mutu na yo na makambo zo salomo na mamsu zo simba te. Pourquoi? Parce que ton esprit est bloqué, ton âme est bloquée quelque part. Azoko yebate ndengeni na koki ko trouver chemin na ye pour à reprendre mission ya vie na ye pour mission ya vie na ye zali ko passer na ba expérience pour na à zala éveiller, à grandir, à coller à chaque instant. Ndenge bana bazara a outi na gardien, à kena primaire, à kena secondaire, à kena université. Donc azokola ti aroko mana niveau moko azui musala. Donc eza vie na biso pesa bongo. Donc vie na biso école mobimba. Donc âme na biso nde mutazo sa l'expérience wana et Dieu en lui qui remarque azo marqué présence na na kati na biso. Donc vie eza bon, c'est ça le but de la vie.
ezali passer dans les moments de bien, dans les moments de mal, de douloureux, donc dans l'expérience, ça l'expérience nyonso. Oyo muninga salite yango balobi ko seka muninga te, yango balobi ko juger te, yango babi ko critiquer te. Pourquoi? Parce que biso nyonso toko passer na chaque étape, biso nyonso toko sala expérience ya ndenge na ndenge. Siko na expérience on ezali foko à chaque vie ozoko ya ko vivre awa sur la terre oko obando faut ça la purification na o ezalaki mabe, o ezalaki na ba cellule na o ezalaki attaché, o eutaki na ba koko na bino ba yeba kite bazaki na connaissance te yo e na vie ozomona que ça va pas. Donc tant okomi na conscience âme na yo akomi ko montrer yo na ba ndoto makambo. Donc yo faut koma ko sala ba purification, faut koma ko sala ba rituel pour comme un état où il y a équilibre pour que ton âme puisse entrer dans sa mission pour akokisa oyo ye aye kosala awa sur la terre. Koyana ye awa kosala sur la terre, ce n'est pas chercher la richesse, parce que la richesse on ne peut ça biso déjà. Ezali que ton âme, ton cœur soit pur. Ton cœur n'est pas pur à chaque instant pour que, au réaliser conscience n'est pas que ton âme est venue ici sur la terre pour faire, pour créer, pour grandir, pour passer des expériences, des moments de bien et des moments de douloureux et accepter tout ça au monake. Donc la vie, c'est ça la but de la vie. Pour la deuxième question, Ezali, comment mettre l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ezali que tant aux la vie professionnelle, aux na musala no zoke na musala na yo, o ezoko le kanandako, ezotika la nandako. Donc le même moment tant aux bimalibanda na katandako na yo, o yesala maki nandako na yo, etika ni na sima na yo. Donc tant aux kende vers destination musala na yo, ezali po o kende na musala na yo, o sala oyo bazo senga na musala. Donc okutana na ba collègue na yo, ba collègue bazali ba collègue ba roza ba camarade na yo te po bando beta histoire makambu na yo ya ndako o utangi na ngona ndako ya ko beta ngona ndako ndenge sala ba collègue msusu auti na ndako na ye na musala abanzo beta masolo na ye ya vie per privé na ye ya mobali na ye ya bana na ye o asala kana mobali na ye o mobali na asali eza kitoko te, eza équilibre te. Donc faut ko yeba ke tango bimi na ndako na yo obimi oke musala ndako etikali musala ok. Tango komi na musala ozo sala musala nao ozali dans les présents na musala na yo ozo sala musala no souriant na ba collègue na yo oza bien na ba collègue no, mais o ezali privé o ezali makambu ya yo ya mobile na yo ya bana na yo ya ba finance na yo okobeta masolana na ba collègue no te po eza na ba collègue mususu bakoza la jaloux, ba collègue mususu bakoza na ba tension moko ya mabe, ba collègue mususu azana kaka po ye ba lisolo muninga po a kende koloba ngo na sima na yo par exemple ketonga yo. Donc c'est ça yango poko éviter wana. Donc équilibre il faut que ça la musala etika la kana musala tango nazo kota na porte ya ndako na ngai. Donc place na utaki na musala na komema musala na nga na kati ya ndako te. O na swana ki na collègue moko o na discuta ki o ba conflit moko esalama ki na musala na koya na ngo na kati ya ndako te pona baby sa pona mema énergie moko te ya mabe uti na musala na kati ya ndako na nga. Donc tant nazo kota na kati ya ndako na nga nazo sukola maboko na nga bu na bwaki na sima na bi oyo elekaki o na ye aweza ndako na nga. Donc nazo ko porter énergie moko ezali vibrant, énergie moko ezali épanouissant, énergie moko ya kitoko o pe na kopesa na bana nga tango bazo uta école. Donc c'est ça. Donc ezali faut conscience ya mutu esala po yeba ke makambu nyonso wana. En fait tout dans la vie ezali faut kozala na équilibre, faut kozala na équilibre koyeba ndenge nini ko retenir esika ozali na ndako na yo eza ndako vie professionnelle na yo ezali vie professionnelle eza makambo libanda eza komema na ndako te ezali te wa koswana na mobali mpona makambo musala ou quoi. Donc vie musala eza musala, ndako eza musala. Donc yango wana na ngana répondre na bino bozolanda émission réflexion, émission moko kitoko en tout cas nzambe abakisela bino ba vue bato baya ebele bo s'abonner bo liker ndenge ezala kaka po esala g ndenge ndeko na biso alobaka. En tout cas nzambe abatela bino na semaine. Au revoir.